Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai un problème, je le partage avec vous. Peut-être qu'ensemble, on pourra trouver une solution, je sais pas. Mais c'est plus fort que moi et je ne peux plus rien faire à mon niveau, raison pour laquelle je viens sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'on pourra résoudre ces problèmes. Alors déjà pour commencer, je ne sais pas si être un Congolais ou avoir fait ses études au Congo, c'est un péché. Je ne sais pas si c'est un crime, je ne sais pas. Alors j'ai étudié au Congo, j'ai eu mon diplôme en 2015, que j'ai eu mon diplôme d'État, mais jusqu'à présent, mon diplôme n'est toujours pas disponible. Je fais qu'avoir des attestations de réussite, des attestations de réussite. Chaque année, je fais que renouveler des attestations de réussite parce que les diplômes n'est pas disponible. Alors, actuellement, je suis étudiante en Belgique. Ici en Belgique, il y a un système des équivalences, il y a plein de démarches administratives qu'il faut faire. Du coup, la première année, ils ont toléré le fait que je n'avais pas un diplôme, ils ont accepté une attestation de réussite, ils m'ont donné une équivalence provisoire. Et j'ai étudié la première année, la deuxième année aussi, ils ont toléré ça. Actuellement, la Belgique ne veut plus du tout tolérer une équivalence, plutôt une attestation de réussite ou une attestation de non-délivrance. Ils ne veulent plus tolérer ça. Alors, ils se sont résolus à dire que je ne serai plus une étudiante régulièrement inscrite parce que je n'ai pas mon diplôme. Donc, parce que je n'ai pas mon diplôme, je vais passer d'une étudiante régulièrement inscrite à une étudiante libre. Donc, être une étudiante libre, ça veut dire que tu viens en classe, tu t'assois, tu suis les cours, tu rentres chez toi, mais tu ne vas jamais faire des épreuves, tu ne vas pas faire d'interrogation, pas d'examen, rien du tout. Donc, tu es là comme ça. Donc, ça veut dire que je vais même jamais être écolée. Je ne vais pas avoir un diplôme de fin d'études ici en Belgique parce que je ne vais pas faire des épreuves, donc je ne peux pas avoir tout ça. Je ne peux pas avoir tout ça, je suis une étudiante, donc je viens, je rentre, je fais ce que je veux. Et tout ça, c'est parce que dans mon pays, mon diplôme n'est pas disponible. Tout ça, c'est parce que dans mon pays, mon diplôme n'est pas disponible. Mais est-ce que c'est de ma faute? Pourquoi vous nous faites souffrir autant? On a des difficultés à l'étranger juste parce que nos diplômes dans nos pays ne sont pas disponibles. On a des difficultés à l'étranger. Tout ça parce que dans notre pays, des diplômes. Mais donnez-nous au moins nos diplômes. Donnez-nous au moins nos diplômes. Si même les universités, vous n'arrivez pas à les ranger correctement, donnez-nous au moins nos diplômes. On va faire des études ailleurs. Même ailleurs, vous nous poursuivrez. Même ailleurs, il y a toujours cette poisse. Bandeko, c'est quel pays? C'est quel pays ça, la RDC? Vous avez suivi attentivement les déclarations de cette dame. C'est triste et regrettable. Depuis 2018-2005, les diplômes de nos enfants ne sont pas disponibles. On leur donne que des attestations. Au monde va bloquer bango. De ceux qui ont été en Belgique, ils ont un diplôme. Tant que vous avez un diplôme, il y a des attestations. Mais non, vous avez un diplôme. Quel n'a pas un diplôme? Moi, je n'ai pas besoin de diplôme. Le diplôme est là. Tala niveau mboke ezali bandeko. Botala niveau mboke ezali. Siko yo bazo kase bana be classe na kati ya mboka na biso. Bazo boma bango susu libanda. Libanda mwana ko kolanda ako kende ko continuer beti na été pona diplôme ezate. Alors que attestation a payé, balobi na yeke azwaki 55% mais 60% azan droit à l'université. Mais les diplômes sont bloqués. Ah, bandeko. Bandeko. Oyo mboka niveau nini to komi. Mais bana oyo bazo songa na mboka bo pesa diplôme. Aucune autorité a sa côté le babi mais non pesa bango diplôme na bango. Donc assemblée azan kabolobate Sénat azan kabolobate mais toza wapi bandeko na ngai. Toza wapi bandeko na ngai. Donc, tant que qui va député, va salagate, va sénateur, va salagate, va ministre, va salagate, parce que pays où yo bateau on a tani on va salaka, ils ont un modèle oté. Éthiopie, ils ont un pays moto c'est kabango. Éthiopie est un pays to c'est kabango. Mais les loyo n'amboka na bango, va ministre, va salaka, va député, va salaka, va sénateur, va salaka. Keno aéroport ya Nairobi, autant n'exali.
bandeko ata bazoba yango bazalaka donc basala bango nini na ba département nyonso na ba ministère nyonso batia ba mikonzi oyo ba occupa allez ba bloquer tout soko ye koto babité soko ye koto babité soko ye koto te alors ba tigili bino sikoyo ba discussion ya ba élection mais élection bozo kene pour se servir na nini tango kene élection boyo kanga tango kene élection bo toucher armete ti lombo zo kimaka wana bolanda parole ti lombo loba pardon ti lombo loba mboke se kufa bogangi sans réflexion mais loba nyamio vérité parce que tango atali côté nyonso amoni ba bloka alors yeba pesi pouvoir babi fanda wana pona biso atali que même si on a travaillé bakoto na ko toucher te même si il fallait le azwa ki yango bakoto na ko toucher te ba bomier bandeko titi no kozo bimaka wana ona kepa Macron ona kepa Angola parce que ayebi ke loko kosala ezate occupa a bloka armée dans une liste moko awa ya ba officier RDC na ba province nyonso mais ça mawa ya ba province nyonso bango na bango betrans na bango na sende ba tshele bino koma bato ya RDC yango na ibisa bino mes chers amis tina 2033 boyo kanga bien tina 2033 mboka za liberté soki toleki 2033 eza liberté et si mboka za so de liberté ojo so ça les aria parce que eloko nini esimi mboka pourquoi ba paya ba occuper ba fana mo tranquille pourquoi Kagame azotamona ndinga lingi parce que ayebi ke armée za ba ite mais armée za ba ite oyo nyonso ba faux politiciens na bino ba sala ka ba Chilombo ba Fayulu ba nani tout ça ce sont des faux politiciens ba bi rien je ne marche pas mes mots moi je ne marche pas mes mots tant que armée wana bo toucher yango te ya au moins 500 officiers généraux ba simi mboka wana oyo Chilombo ako toucher ba moté Chilombo a toucher ba colonel amike biso de la famille biso to boma colonel moso sa Congo parce que ba fessé nyonso supérieur ba Congo faut aussi ça bango ba oto ko bo moso sikoyo colonel na famille biso ba bomi donc tango bino ba congolais bozo kumisa ba faux politiciens wana bazo se kabino na étranger mais bazo se kabino parce que bozo sala le côté bazo se kabino tant que armée et loko oyo ya ko bundela mboka na biso ezaka moko eza armée le reste no bozo les atinate soki pe bokebi te ba ko feta élection pe ba longoli yango ba Alexis Chilombo parce que ba Chilombo bozo travailler bien pour na bango. Mais dans les commentaires dans les réseaux sociaux, ils ont mawa comment battre vraiment na niveau boy pas ça comprendre rien. Donc tant bozo que n'est pas bozo que nous sommes mécontents parce que nous sommes agressés par les Rwanda. Ah, tu penses que ça sonité. Pauvrement phrase wane bimana mnokona yo, est-ce que ça sonité? Mais mon dieu comme bozo que Rwanda petit pays muké, yem ta bloqué bino. Est-ce que bozo que sonité? Est-ce que vraiment sonité? Ah mais boyo kasoni bandi konanga Congolais olingi koyeba histoire mboka na yote eza mawa Congolais soko zo ebse vérité yazo kumisa ba récalcitrant azo kumisa ba criminel azo kumisa bato ba poisonner bato ba boma bato olingi koyeba histoire na yote pourquoi komi boye mais oko libérer ondeni est-ce que bino boyebi tina Mobutu akabola ka Kindu boyebi tina nango. Oui, mais là, mawa mingi, ta ongana makambo na yebi, na zo loba na batu, les gens qui ne comprennent rien, et puis ça nga mawa mingi. Mobutu tina kabola ki boy bien. Mobutu tina loba ki après moi c'est le délice. Est-ce que boy bien? Mais balkanisation est dans la période naïve. Balkanisation est dans la période naïve. Les Belges l'ont imposé, balobi, tchelabiso, tatoyo awa, bisengimana, na 69. Mais balek na 69, te balek le 30 juin. Makambo oh nous sommes vivre là et bandek le 30 juin 60 après discours de Lumumba tant on va nous la vérité aux fanatiques ah mais c'est très bien que vous soyez fanatique
Vous avez fanatique. Belge, alingaki kabwana biso na modèle toza na ngole loté. Mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui met l'homme en débandade. Ce qui entre dans le ventre est jeté dans un lieu secret. Cela ne met pas l'homme en débandade, mais ce qui sort de la bouche. Pourquoi? Parce que cela vient du cœur. Et c'est ça qui met l'homme en débandade. Vérité, vérité, te batu mba bakumisaka ba miyibi, bakumisaka batu ya baby simboka 32 ans, atiki mboka sans armée, au monde azoba moko boye, azokumisa ye. Mais comment batu koza la modèle boye vraiment? Au bout de nini? Peut-être 80 mais 90. Bana wana na 97 ba. Est-ce que guerre ezaka na Kinshasa pour abotra biso mboka? Est-ce que guerre elaka? Batamoli le bango bana mike suki bana ba minere batamoli kwa komi na bandundu ba généraux na bino ya tribaliste bando kima sikoyo na Brazzaville bana ba kotela bango est-ce que la kisa bitumela comment un pays ya munene ndengwana na kin bitumela kite kamwe loka mukeli na bandundu ba sola ba kimi na bango donc 32 ans de pouvoir atiki na remettre est triste hein. Tala siko bana bazo souffrir. Tala bana de bazo souffrir. Mon a diplôme na ye. Aye ne blessé, faut attendre classe. Moi attendre classe élité parce que son diplôme n'est pas disponible. Son diplôme est confisqué. Confisqué par qui? C'est ça le problème. Qui a confisqué son diplôme? Bana nyo so bazo ko tangate. Bazo na poto bon sa diplôme ezate. Ah, mais moi de union. Et banani baza wana ba député ba sénateur, ba ministre, baso yoka, mais ils peuvent rien. Parce que c'est la sous-domination occupante. Deko, si vous avez dit que vous cassez na école, comme ça, vous bourrique. Mais vous avez dit que na RDC, bakulu na bana mike, na mikolo, bazana ba machette ngo nyonso sa ndenge moko, baso so mbango wapi. Ba machette nyonso sa ndenge moko, baso so mbango wapi. Bah comme un esprit peut-être de qu'on aille pas à bêtir machin ce qui n'a pas confité à côté qui a été dit vraiment quoi s'éveiller à Monique à Koufi Bouatiki c'est quel pays c'est vrai qu'il m'a dit banane à 60 60 mais biso de 60 à 65 tout ça qui boit été tant biso ça qui n'a mboka na biso na tout ça qui boit été tout ça qui n'a deux langues officielles français na ki Congo et Sili français na ki Congo boso mona mboka ça na 4 langues nationales. Et c'est pour ça que nous avons 4 langues nationales. Pays comme RDC, un continent, et c'est dirigé le président Moko. Et puis quel président? Quelqu'un qui n'a jamais travaillé depuis sa naissance. À ça, politique, il a combattu où? Et là, il y a des quoi? Il y a un besoin de bandeko, et le Moko, n'a pas de vidéo, parce qu'il y a un Rolobani. Et là, moi, non, et puis c'est un tindiki à moi. N'a Rolobani, et là, on n'a pas de bino ni soso. Et là, on est né. Tant on a zoloba, on dit zoloba, tout le monde y a pas zoba, mais ce sont mes frères congolais. Mais ça m'a amené. Comment yo ogoko kumisa quelqu'un qui n'a jamais travaillé chez lui. Ozoé ba bien que azuite ba tie wana pour détruire le pays. Yo zo kumisa ye béton. Ah nzambe. Mikolo yo nakoloba. Muke nako répondre ma bobila dawa. Ayoka soni. Na répondre Bobila Dawa, na kolobela Ngwanda, na kolobela Mobutu, parce que na kolobela Lumumba tina suka, na kolobela Lumumba, bato bazotala ka malembe. Si kolobela Mobutu, Ngwanda bato yo ya service empoisonnement, ba seti yale, ba Bobila Dawa oyo, na kolobela bango. Na koloba mutoko apeshe nga elite bana mike musuba banolanda ka bano yoka malembe bato musuba nazo ngo muke ki bazotinda ka yango po baye ba tokomi bondenge nini parce que la RDC est un état indépendant et souverain mais tokomi bondeni bon expliquer on est tokomi pour nini ndenge nini parce que batila ka biso zoba moko un homme malade na likolo et puis na 69 ba imposer ye d'ailleurs Ngwanda l'a déclaré ba imposer ye tila biso Rwanda oyo na pouvoir tango ya tele kaka ba esili et lelo bozolo ba ke Kabila muto na ba Rwandais ha me yo boto bana mbulani e ma mingi lelo yo tozomona
Maraminchi. Bonjour maman. Bonjour. Ah, tu as un bon gagnant. Bon. Mbongo to moi mboga chimbongo eziki moto to ebite nini sami ay rosoto ni Bakulu na bezi sala kisalo ke batumini sadami ye kitosi beza sala saluri nziyo yakulu ye yani udi president ni fachi watumini ke beza sala esandiko ni fachi udi zefu ndani ko Etienne yani tumini ke beza sala esandiko ba yoka zinzo biba bya kusiba ba bankaka baba netenge bele katuse kukopa sidi yabankaka ba udikwane bakakutumye maladi wadikunato katuse kumkikuma bele unange mfumu nge president kizoti fila ba soda beza sala esandi yibakulu na una yombe to ba civil tusadini kisalo kyo nge president so yangala ubekulesa yangala lako musiko mama ogolomba suni ni pona ni tuyebu ibandela sute Ozasuna posa magambo bandela masuke. Oye bande. Boyi Congo. Tozalaka bien na mno biso Congo oyo na français. Boyeli biso bandinga sa pamba na mboka na biso na ba Congo toyebaka kotangisa makila te. Toyebaka biloko wana te. Bino ba voyou ba utina mboka na bino boyeti pa na biso makile bandi kotanga biso yeba biloko wana te est-ce que bino bongo na biso vraiment na mboka na bino biso yeba biloko wana te ya kotangisa makila ya koboma mutu ya kopoisonner batu biso yeba kango te boyeli biso makambo na bino buzoba boyebi kodirige mboka te tala mboka nde ekomi nzambe za mingi hein c'est vrai hein makambo oyo eyokoma tina ba Congo naza na basi mosusu apona longoli bango hein ha fashi yoka awawa fashi toka soki na so pa ba benga na fashi toka parce que bakoki susu te boyoka Boyoki bazolo ba soki Tshisekedi toka zindinga za pamba donc baza na besoin de Tshisekedi kuta ta mokete mais asa ko compter kutu. On intimide les gens du Kasaï oriental. Nous refusons ça. Le Kasaï n'est pas le Congo central où on accepte des choses. Otunakite. La province qui souffre de la famine après le Yémen, c'est pas le Kasaï. Bino boza Congo central te boza banani. La Kasaï boyebi courant. La première fois tu as vu l'électricité, c'est lorsque tu es arrivé à Kin à 21 ans. Est-ce qu'une ampoule s'est déjà allumée pendant 24 heures au Kasaï? Hein? Bino boza Congo central Kenzambe boza banani. Le foufou que vous mangez vient du Congo central. Vous êtes incapable de vous auto-alimenter. Combien d'universités vous avez au Kasaï? Hein? Zéro. Combien d'hôpitaux vous avez au Kasaï? Zéro. Lorsque vous êtes malade, vous courez au Bandundu. Tu ne le sais pas. Bino boza Congo central te boza banani. Tu racontes on intimide les Kasaïens à Kinshasa. Mais c'est normal. Vous êtes dans les terres des Béna Congo et vous indisposez toute la population. On t'a dit que le peuple Béna Congo était des nomades comme le tien. Vous êtes partout sauf au Kasaï. Voilà. Au Kasaï, les gens souffrent. Projet les genoux, embouchement, il faut. On paye des journalistes web pour venir nous mentir. Faut au Kasaï central. Comment les Kasaïens ne vont pas aller partout sauf chez eux? On lobby pour aussi ici. Ils sont tous à Congo central. Oh, bandi makambo nyonso. Yaka lisusu. Tala mutu. Babino tala mutu. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Babino tala mutu. Moi j'ai un problème, je le partage avec vous. Peut-être que on pourra trouver
une solution, je sais pas. Mais c'est plus fort que moi. Natala soki nani babina ye tala mutu bino botondi na ba Congo kuna na Kasai Mukongo azate yo solo sonite hein botondi na ba Congo na Kasai Mukongo azate yo solo sonite et si la zana moi eloko mote ya Kasai on Alex total no oyo na village Kibulumu na Kasai bamalewa pezala kuna me bamalewa ngo eza modèle na modèle ndenge bomoni bango bavandi na seboye bazande na kati ya restaurant s'il vous plaît ndenge kaka ezalaka na ntongo avant kokende bilanga to mpe kokende kopi ya saye bamama oyo bayaka na restaurant mpo na koluka mwa eloko akotia na monoko de façon ke libumu ezala en forme ntango bakosala mosala na bango bazala na force nzoto ezala makasi awa tozali na village Kibulumu na province ya Kasai kasi constat tosali awa eza ke barestaurant oyo ezalaka awa bazalaka na bango na kiti te soki oye omifandisi na mabele lokola bamama oyo meni du jour ezalaka bongo pondu kasi pondu yango balambaka yango batiaka mafuta te yo moko oye na fufu na yo na mwa eloko ekolela yango pembeni neti bamama oyo ozali komona bango baza ekiri bazokende bilanga deja baye na fufu na bango na sachet yango na babimisi batieli bango pondu ya 500 francs babandi kokota makwiti tala neti mama oyo na mopanzi très concentré azokota makwiti azoloba kutu ata te kasi kokamwa mama oyo bozali komona ye mpe aza kaka na kati ekiri na baninga na ye abimisi papier s'il vous plaît papier yango na kotala yango neti eza na likayabu neti eza mpe soki na eloko nini afongola boye nzoki eza nango papier vide basombelaki yango dendo telimomo mafuta na mungu ekangami likolo mama kipe te azolia yango bongo na fufu tala akati likwiti akusi na papier alie tango bakosilisa kolia bango wana basali mulongo bazomela mai kaka na ce n'est pas la peine en continuant eza pitié tambola na mokili eza pitié ya komona baluba na souffrance ya boye c'est triste hein voilà total ta oyo bamosusu bango et là peut-être que tu creuser ton hérité toujours ba ba kapumi na information non bango bazo soupçonner que ils ont fait les pressions pour pas condamner Moïse Sandimo qui a sa parcelle pour qu'après parcelle à Tekango baya Motomususu notamment Denise Nyake. Comment yo nyangarakata pamba babo ya kote mo bandolba est-ce yo yebinga yo tuna patron na ofa yo tuna batu de kono batu nyonso to bako biso loba na batu nyonso mais sauf Mokia zaki patron et il est toujours patron hein bongo so kingai na vivre bien mais yo ok no kota tio que no bana mwasi ya batu hein yo za kotere baluba sabinoni bangala to gérer 32 ans ba Congo ba 05 ans Swahili bazere soki 21 ans. Siko baluba bazui pouvoir. Okotika baluba te ba vivre. Na moni pata moluba moko ta okotola mutelo ko be moluba moko menacer bato. Aka baluba so bazui pouvoir. Ba kosa basali loko baluba baza calme. Mais ils ont droit de se défendre contre bino babandi. Hein? Contrairement to bande ko banga baluba. Mais baluba ils sont encore plus calmes et civilisés que vous autres. Les baluba n'insultent pas les gens, ils protègent leur pouvoir mais bazo ko protéger batonyo surtout inome batonyo surtout même ba finga babo oso mali baluba ba menacer mais yo za contre moi c'est baluba pour là moi c'est baluba salioni hein heureusement que tu as une information ba ya bazoro ba non ils sont pas comme toi baza différent na yo ba ya civilisé bazali les hommes bien les hommes posés baza na bagir na monokote lokola yo motema mabe yango na ba mission nyonso olika kolobela bato mabe mais yango kindoki yango il faut ya bato sambelo na banguza ya at banguza te ko sambelo na bato nzambe awa biso na Congo to koma na nzambe yakawa tolongolo kindoki wana comme ça so kindoki longo okozonga pela motema malamu bato abandundu nyonso baza mabete bazo balingi yo lisusu te barobi oza ndoki oza motema mabe yo kigwanika soki kigwanika Fabien oza ndoki hein
omoni soki moto avanda kaka kofingaka bato seke makambo asaka na butu wana na moi sikoyo donc ozomona azolakisa yango donc biso sikoyo tomoni yo anakindoki no okonosala Félix eloni Félix akokanga yo meme na poto so alinga kanga kuna okreye yo problème bomi ature kuna baloi tout ça yaka osala loi okitika na aéroport ngande na oyati na ye na zuyo mpo kozwa ngondo mpenza ya bien mutunu wana topanzango oza voyu yoza kotere baluba mpo nani osomoni moluba moko abimi aboteli moto eloko mpe abeti moto baluba baza na bango calme tika bagere 5 ans na bango soki basala 10 ans tika bango biso tosalaki 32 ans na pouvoir mais nous nga kutu mobu mais moto soki balongoleki ndoki akuma na motema malamu te ndoki aza ndoki so balongoleki ndoki motema ya malamu ezongaka ezala société euta wapi motema malamu akozonga euta wapi oza bilobela ya nani komone na moto nayebisaki bino ke na mboka oyo bato batonga bato bakoma mikanda bato babongisa baintere na bango na vi basala ngo lokola testament na mibeko ya mboka kongole fo fongola miso fo yeba fo fongola miso yeba moto ya kokoso kaka te bien que na kotuna ba question makambo ba $21,000 makambo ba avantage mais mboka oyo bato babandi ko boma yango na mikanda bato maile mabe bakomaki déjà ba texte na ndenge na bango un jour ekozala même temps biso to kozala te to bandozo boy même temps bana na biso bakotika bandozo boy si bakabola mboka na mikanda awo eza makambo fo kosala réforme ya koboma ba texte nyonso ko bandela zero po makambo ebele babomaki yango na mikanda eza na bato mosusu Joseph Olengango itozolo ba musala e Olengango eza suni na mboka musala e Olengango eza nini mbongo ebimaka bafuta kolengango ipe stritu wana batozoli ya mbongo baza isu na musala nini baza isu na musala nini pero kwa bakomaka ndena mikanda yoko bomolenga ko ite mikanda nde bakomaka mikanda nde zopese mbongo do batola makina maele ya kokomaka na mikanda moto azakali su premier ministre te mais azala ba avantage azwaka azape na mbongo ya azwaka moto azakali susu président de l'Assemblée nationale teto provinciale te bakomela na français abanozwaka mbongo de génération en génération tant qu'azala bobo ya banozwaka mbongo na yewa donc bayibaka déjà mbongo ya l'état na mikanda basalaka ngona ba texte lelo bozomona ka conséquence bakomi kozwelo balo mbongo za boda mais bakomaka ngona papier ekolongwa na déclaration ya réseaux sociaux te ekolongwa na déclaration ya marche te il faut pas modifier ba texte faut ko boma ba texte bakomaki faut ko kata ba texte ko kene na référendum ko boma ko modifier ko zongisa mboka ya sikara ba texte makambo bozomona mutu ba voter moi si na suppléant moi na epala nani bozo ganga pamba na réseaux sociaux bakomaka ngona papier sikoyo ndezo sala exécution bayabaka yango bakomaka ngona papier bangonde bakomaka ke matata bakosambisa ete bangonde bakomaka chibala kosamba te bangonde bakomaka muzito akosamba te sami badi banga bakosamba te bakomaka ngona papier lelo bozomona ka conséquence agitation na réseaux sociaux mais bakomaka ngona papier ngona ke komona ngona papier bakomaka na papier soki bolingi batona bakanga to bana ko modifier papier so bolingi batona ba perdre avantage to modifier papier so bolingi député mbongo kita to modifier papier to ke référendum on modifier papier to modifier ba loi to ça la réforme wana ndeko modifier biloko ebele mais tant que ba texte ezaka wana même ato tia ngelu na poste la kozoka ba avantage wa ko boyebaka ora na kalokuta ba politicien bakolobaka français na bango aminene bango bayebi bakokota na makambo ate makambo ya salaire na tunaki bino makambo ya salaire lobi salaire mobutu ezaki combien mobutu babanda ko fute combien soko zola na nga en direct tangela ngai salaire mobutu ezaki combien salaire muzele pere babanda ko fute combien salaire à Kabila les fils en ont foutu combien salaire à Tshisekedi ezaka combien donc to créer ba mythe même na salaire à président to koyeba alors que ça droit na biso to yeba président zoka combien mais tozo kwa koyeba ngote banda to vandi ti to koli ti toka koyeba te président zoka combien mais ba ibisa biso monta to yeba te même ya premier ministre yo bi premier ministre zoka combien biloko ba tâtonnement pona koyeba secret ya salaire ya premier ministre to ya député to ya président ezaka lokola age mutu ne mutabomba age nae ne batazo bomba pe salaire na c'est grave. Donc on est resté comme ça, bakoma mikanda batu batikala ezali ndenge tozali bo Joseph Kabila n'est plus président de la République. Na ba texte ezali Kabila bakotikala kokanga ete parce que bakoma na mikanda. Tshisekedi peso ka longwe bakanga ete pour ba texte ezali. Nasina loba loko wana. Surtout to modifier texte ete bakanga bango te. Bozole la pamba. Yo benga député mo grosoti. Ozowanga. Na yebisa bino bandeko na mtola na yebisa bino ke
pourquoi Chilombo azosala ndenge wana? Parce que na mikanda bayebisi ye ke tala awa Mobutu tokangaka ye te. Kabila le père bako kanga ete akufi. Joseph Kabila bako kanga ete. Yo pe Chilombo bako kanga yo te. Donc okoko zwa ndenge koki alors yango moni tango baluba bayi ko yeba vérité wana ko yibe comme scandale parce que bako kanga bango te. Mobutu alobaka boyiba ndambo botika ndambo. Donc c'est-à-dire soko yibi 10 millions et ça rien par rapport à 1 milliard. Donc to komiango bako kanga yo te. Et depuis Mobutu parce que mona kanga moyibi. Depuis Mobutu est-ce que parce que mona kanga moyibi? Alors pourquoi tu continues à les réseaux sociaux? Parce qu'ils vont servir à rien. Bon, il y a un référendum. Référendum, ok, on n'a pas complice. Parce que ma complice, on a pas besoin de kati. Il y a un référendum, na banani. Bandeko, tika na parla kananga na makoma nzambe pour sauver ba mususu o bazana kati ya péché que na lo ba makambo oyo ba mboke se kufa ndenge Chilombo aloba et se kufa. Ceux qui mettent dans le texte vont changer à côté, peut vous changer à zate pour nous couvrir. Donc dès que tu le vois wana famille comme bien ti ya ko kufana ba musu batikali ba zana ba bien parce que biloko nyonso est dans le texte. Donc ba yebisi ke ba kanga été bo travail na bino ande bolingi. Voilà, c'est comme ça ba de ngai. Donc vraiment natiki bino nzambe vraiment pas mbola bino. Ah, c'est pas facile hein. C'est pas facile, Bandounaï.